Maman Nicole Yefa, Moïse Sansa, émission Kitoko. Sokende Wabe. Charles Koto, Dieudonné Imambe. Bonjour maman Nicole. Naza na Paris, comme on Mortance. On a tenté qu'on bingo na téléphone plusieurs fois. Ils ont légaté. Bon, na bingo en tout cas, kaka pona remercier yo maman Nicole. Vraiment, d'abord, je remercie Éternel Dieu. Ouais, après ça qui ont inspiration par le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Maman, merci. Témoignage na yo ya blanc d'œuf na citron et sauver petite sœur nanga. Azaki na kamoko donc ya pasi ba fibrome aki na problème au niveau ya trompe de Fallope. Akomaki mokongo pasi akolala malamu te pongi koya te parfois 4 jours akendaka sel te natindaki pa médecin moko boye donc à côté de l'échographie ba décidaki il faut ka balongola e balongola utérus nyonso donc elukaki donc na bambongo asengi tout ça le temps toluka bambongo oyebika chirurgie na Congo ninge koma cher et pas na hospitalisation na bakisi tout ça esengaki mambongo mingi nzambe kana bolingo ndenge asalaka kandi na kota kana ba YouTube wana ni kokoya na yo. Dieu est grand, Dieu amour. Yango sokozo sambe nzambe ona bosolo te akotiko te nzambe alobi atika bana ete alobi oya koluka ye vraiment komimonisa par la grâce de Dieu na kokoya na yo na lundi émission wana ya blanc d'œuf na lundi yango na ekobinga petite sœur donc ekomaki moyen te akomaki kobanga tout ça ba palpitation alala souke amonaka lokola bon on dirait ce qui a été opéré à Koufana. Il y a pas makanisa mabena mutu. Naza ko exhorter ye ba serpe au bana Congo bazo soana ye. Tana langi émission na yo na benki n'expliquer. Bala moko pe amiki. Mama na minute na ko yebisa yo. Mama na ngai leki akomi bien. Akomolala bien. Toilette akomi chaque jour. Akomi kolia bien kosala ménage azako kokasuta zongi misala nyonso andako akomi kotambola kolata talon za kolata suta lati talon bato bakamo po asala mwa marche pied kaka moki ata marche moki azako kokate lelo to sololi a témoigner no kesengo na komisi nzambe na kosepela vraiment soki nazio na téléphone aux amalam. Vraiment maman, merci beaucoup nzamba pambolo aminga peso long vie apesa yo akokisa ba besoin na yo apakisa yo oyo zangi mama apambola yo na descendance na yo bon yanga na yebisi asunga pe baninga mususu o baza na même difficulté akende pas pasteur na ya apesa témoignage jango basunga baninga mingi o baza na ba même problème. Vraiment maman na yebite quoi d'autre na bakisa. Quoi d'autre n'a bakisa? Bon, ma kaka, merci. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te garde, que mon Dieu te protège. Ataba bundu se ko simba te bakolonga yo te. Vraiment na inspiration o apesi pa na yo pour partager na biso ba na nzambe. Petite sœur nanga beki a dépensé le côté kaka blanc d'œuf. Maman, encore une fois de plus, merci. Mais na komeka ka ko tenter ko benga yo tout le temps tina ko zo to sola makamu sof to sola kana téléphone o nanza na o besoin pour na yo photo sola kana téléphone. Merci maman, merci. Vous passez une bonne journée. Que l'Éternel Dieu te garde. Que l'Éternel Dieu vous garde plutôt. Pour excusez-moi. Que l'Éternel Dieu vous garde. Vous et votre famille. Merci maman. Des gros bisous.